oza kimbangiste obimi libanda ya mboka les trois Congo, Brazzaville, Kinshasa, Angola. Okomi na mboka moko boye ma église kimbangiste eza pembeni wana te. Est-ce que koki na ope kokendaka na église mosusu? Réponse wana boko zwa yango na extrême na ngina chela bino sikoyo awa. Papa Diangenda Kuntima apesaka matei na bana ya faculté de théologie. Ndenge toyebi ezalaka na lutendele. Bandeko wana bakomaka kosangisa ba misala ya mabe ya ba magie na musala ya tata Nzambe. Nde Papa Diangenda apesaka bango matei. Alobaki na bango ke bokanisa te ke boye kaka po bozwa ba diplôme na bino. Après boke sala ba mangomba na bino ou bien bongene okota na ba mangomba mosusu. Pour ceux qui pena ozali honnête na ba mangomba wana bakomona on elamba oyo lati bakolinga yote. Nakanisi wana ezali réponse na bo tata na mama bolanda extrait oyo boko comprendre que Papa Diangenda alakisaki biso bakimbangiste que tango déjà ozui baptême bacheo liboko wana esili. Donc so lati déjà bilamba ya ndenga mosusu oyo batu ya mokili bakoki ko sepela na yo ata mokete. Ne faut pas venir ici pour chercher simplement votre diplôme et que quand vous serez hors de l'Utendele, que vous allez créer votre église ou bien participer à une autre église qui n'est pas la nôtre. Or que dans ces églises-là, c'est difficile à ce qu'on vous accepte si vous êtes sincère. Bakoko kundi mayote do kana ngoma na bango pamba te bakomona yo lati la mbo mususu. Car c'est bien au contraire, maintenant on vous donne le feu vert, bon, vous préparez ici, quand vous aurez terminé à une insoumission, bon, vous allez rentrer dans ces églises-là et vous devenez les responsables. Ce n'est pas une fierté pour vous, mais vous savez, de l'okomoko, balouliyo. Écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Qui vivra verra.